Tongo Liziba TV, Tongo Liziba TV. Pour plus d'actualité, abonnez-vous, abonnez-vous, abonnez-vous. Yagabi mone to ba opeshanga madame tonani madame yanga moko Belleville la patron la million. Mais faut to lo bombe tona Gabi. Nanenga mabete Gabi pasa icône. Gabi pasa ni makambo ebele. Normalement. Vous comprenez? Faut to ça na ba respect. On est singa na ko marquer Gabi remonter. Na non ba respect na yi. Suna na façon lo ba na ba neni o lo ba na yi. Bino il vous retirer pardon na yi. Ngade ti Carmen o de na mabete na za hypocrite ta sangil pardon même. Abangi nan. Mais bah on se voit le comment mais maintenant il y a moi pas dans la case pour toi là. Parce qu'on sait la pardon par rapport à quoi? Dis-moi, on sait la pardon par rapport à quoi? Na y a moi personne la musalité voilà. En tout cas on a évité pour na singeli qui pardon quoi. Ko bon bon ngani défi ba osala ki pit na mino bo mesana ko bimana bana mike. Regardez ba personnalité. Osala bana ya mikolo bo bomba bana bino bo bomba ba âge. Bo comment bana ba 80. Bana na yo. Tout me dit que il fallait ba vérité ba secret ba que. Voilà, osala bana ba maman. Yo maman ti siko ya osala kana base ya kindumba. Oyo ka mobala le kiti ba goûter les ba belle perdue. Ba mi jouele. Non, mais c'était bon tonton moi fandi qui est responsable. Non, bon ça ka bo wele na mi bal. Bo wele na ba mi bal. Nyo sala ni pona tolomo. Mais bon boyo, azo ya tolomo. Azo bino ba calculer tolomo. Pour que non ba fina binoko. Ba komi déjà mi kolo. Ba mi pesa respect. Pour ça la makambo boya malamu. Na ba Gabriel ba komi ko leka ko finga. Gabriel c'est qui na famille oyo? Biso toza ba tete la Gabriel mtoko lo bate. Bat ba mona etanga utaka kisanganya ya bato bazala ba photo na ye. Ya choko totala age. Otombo loboko boezelenga. Otombo loboko boezelenga. Loba, yo ko finga Gabi yo za nani? Yo, osana ikola masoko patiki mwana te. Mama sa ko na suka auto avant na studio lo ko nga Carmen, o de tam studio na ngeza kitoko. Hein? Tu imagines? Mutra ndeko la mina no futa na studio. Aboni boyeko, soka mo bana ndo fa ne tonga midi pour ko tumo ko pese Serge Jonate. Ba pese bino fait mama pa ko yate. Mama za ngoma. Ako yate. Soki bino bo zela mbongo ya mama etala. Do. Soki boko yate. Biso peto na tina ya binote. O bozo ke saba kindumba na Chine. Na Luanda bo sala ba porno. Bozo leka bozo fingana. Soki mama sa ko fete bango ngama mona ba komede kuna. Bango mona bango. Esa bino bo yebani. Boyebani, c'est ça qui maman soko tika mona to ngata to comprendre. To zombonga to sombela mona telo pont to meme poto. Maman soko beli kolongo mona te. Bino bani ba bénéficier na mama sako bimela bango. Mama sako bimela bango. Mama sako bimela bango. Na lakeli bino, na lakeli bino. Mama sako ko bimela bino. Yo mama ni, so mama sako ko te ko na mona te na ngwa ngoye ba. Ba ko zoali susu saka wapi. Mama sako tana lakitela ngamo le tike na beleli. Mama sako bimela bango mama sako bimela bango na sakilo ka mama lakela ka mwana yo ko zwa vite bino pe bako zwa sumbongo te pa mama 20 millions da bozwa ki ekoki mama sako bimela bango mama bimela bango mama mama sako mama mama sako le singa su mama nanga mama sako bimela bango mama zana goma da bozo FMI bobi mizemso mama jolela oh somba likambo merci ni le dina ngo chabwe oh merci pesa respect vieux na tumba lo kwa mutu vieux mi pesa respect na zo biso vieux mi pesa abise za beste ansina disi boleki silo lendo bana vraiment na poto bozangi meto de la bango nyo se peut te retirer lendo te pour mutazana ba immeuble azate tu comprends bango tout ba ka ba kinsa to banga mutu te mutu ala immeuble azate ba ka saka ba de lui deko mwasi pe ya mobali posonzo tezali moko ya ba 5 organes d'essence to sengeli ko batela sur le trône du cosmétique il n'y a qu'un seul monarque la fondation GLB. Les amis, je vous prie de bien vouloir utiliser le lait de beauté Déborah, le lait de beauté aux extraits de plantes naturelles, le lait de beauté qui élimine les taches noires, de vergetures, de tampons, le lait de beauté Déborah à utiliser matin et soir. Lait de beauté Déborah, il y a un des kilos. Le lait de beauté Déborah, assimilable aux pommes brunes et aux pommes marronnes. Lait de beauté Déborah, azo bengana tache noire, cicatrice, tampon, cancer de peau. Très sûr, rapide et surtout sans hydroquinone.
à appliquer matin et soir pour un résultat sans pareil. Ah, Fondation GLB, n'a pas ce nini. Fondation GLB, ils ont qui zamba, et kota qui libinja, parce que mandaka, mata, basangus, tine yali, poani, kulukanjete, et ça la bino nini, Deborah. Ma fouta Deborah, et ça mis la plante naturelle. Ma fouta Deborah, et kati bango baoba. Ma fouta Deborah, kati, kata, kata, bao, 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 bao. Ma fouta Deborah, sucre ma fouta. Nos contacts sont disponibles pour toute l'Europe. Irlande, plus 35 38 92 31 56 48. Kinshasa, plus 243 97 70 36 457. Ah, Fondation GLB, ngay na bino simbali sakanya. Mafuta Deborah, kilelo. Ma vérité. Voilà, bonjour, bonsoir, la Soya Congo, Liziba TV, Balandi à Kevin Panda Lekechu, autrement dit les mannequins de Kinshasa, Mopadi Sango et Solo. Merci d'avoir abonné tout le monde à Nakati à Congo, Liziba TV, bonne émission à Bisso, Ba Vérité, au état de Marafran dans le monde au TP. Désormais, déjà chaque samedi, dans la chaîne Nabiso, il y a RTGA, l'émission Nabiso 4, on est chaque samedi à 22h30, l'heure de Kinshasa, bon, de retour à la Biso, rediffusé à Mokolo, il y a mardi, à 15h30, dans RTGA. Merci à Madame Christelle Maboulou, na Pessi Ombote, à toute la famille Maboulou, na Pessi Binombote, vous êtes toujours Wana. Le Nazanaï, elle s'appelle Carmen Odia, la fille à papa, Oyo, la fille qui dérange, la star, la fofolle. Autre soigné plus la vérité, eux êtes surconcerné sur Bamakel, eux les gars il y a réseaux sociaux nabiso et tu peux débattre plus macamboué plus banalité ça sera plus naé tu que finga tu bakaka avis à mutundenge azolobela. Merci à madame maman monté mananga maman que j'aime beaucoup maman Nathalie Feki pour monter ma papa Paul Feki pour na pêcher au mbote bisco zali ya disait les tati maman verset c'est monté ma prince Giclo winner na pêcher au mbote la noter la chef pour la cana Iton Hotel parce que grâce à ya Gisèle et Tati Maman Versace et sans oublier encore ya Yvette Lestie qui Nicki Minaj à Paris n'a fait son mot de paix abonné tout le monde à Kevin Panda Lekechu Carmen Odia bonjour. Bonjour Lekechu moi na rêve va tenir sur internet bien habillé. Merci bébé. Merci merci na batutu basunga Carmen Odia la fille à papa merci na batutu basali que chaîne ngi ke liboso ba partenaire privé on a écopé sans mot de na yebo ko ya ki on consacrer no mon cousin n'a pas commencé balobi papa moko bien bien balobi ke wana ya batu ya Sena Belanga motema ya taille S baziwa piste fi Belanga Arnaud Belanga na linga kabino ya trop balobi moko de tout puissant junior bongongo là où repose ma confiance les seuls uniques yanga ya motema pe ça sango na Patrick Monlele la linga kabino ya trop ya langa moko balobi babi trésor ya ba trésor na linga ko ya trop na lela bino vraiment ya trop na ki rapidement on fait ça na ba jouer pas trop chancel mbemba demi de l'homme de ngakati mtatika ballon de front ce chancel mbemba depuis les mettez moso yanga ya soki tembe tunya onya rosa mama rosa sa mascara Oscar Marie tous les jeunes millionnaires en kilote Oscar à peine nous ça l'a bien junior kabanango coach meilleur buteur na linga ko bisa nel kaba fossette na lela bino tellement vraiment trop yemo ko jouer pas trop junior barameto babi garçon complet babi garçon plaza la mosi tala bassin le quoi rwandais to c'est non deni babi Sarah Mandala fondation Mandala Sarah Mandala merci beaucoup dans les écoutes avec nos lobby et ça linga vraiment bien Carmen Ozaza mutia batutu babi ke ba nyoso balelanga to parce que na sola bien bon séjour na yo marqué ce que leur babi garçon capable babi Tiki Boling, on a des femmes, toi, ça trouble la question, ça c'est toi. Marcus qu'il est anniversaire, elle est tellement vraiment goût, classe. Voilà, Babi d'Eric, je te salue. Merci d'avoir abonné tout et à Congo Liziba TV. Merci aussi à joueur et à Miyakitoko, joueur par contre, joueur qui Jonathan Bolingi, je te salue. Joueur qui Popo, Babi a ciblé Pacha, a ciblé Maramonios, a ciblé Taram Amnios, Oscar Marie. Popo. Oscar Marie qui Popo Maramonios, Onios qui toko a ciblé à Kenali Fion, Oscar, dans les questions, il y a même ça, donc il y a William Chez tellement pièces rares. Oscar Marie qui Popo a ciblé Onios, Sonia Bisayo qui est mal. Ah, Oscar. Ah, bonjour qui se quitte. Ah bon.
Ah, yes, on a bonzi qui split mamunio. C'est la mon après mission fona benga. Pourquoi pas Oscar Marie tout le millionnaire en culotte. Zadio Kaza dit te saler là où tu es. Madio zo kabela ngate Zadio la personne peut monter. David kuna na Tanzanie j'étais sali. David lui c'est mon pote David. David. Merci na tout bolingara Kevin Kabongo Kasongo, il est tellement mignon, il est tellement fantastique. Oui, Kabongo Kasongo. Non, mon était Kabongo Kasongo. Joue Kayoke, il y a jour. Il faut la mon Kabongo Kasongo. Ah, ce qu'on a date sorti déjà. Et pas de maman, Petro. Il y a solo. Merci beaucoup Kabongo Kasongo. Les que tu peux faire ça numéro. Il y a le cas papier internet, tu dois faire ça ta relation. Il y a un interrompre puis la relation. Et d'ailleurs, tout au bien Bossol et ça n'a bien Kabongo Kasongo toujours. Quand même au dia la fille à papa, les autres ont actualité mi balé pour de la droite plus. Matin à maman, chaque fois déjà presque un mois. Plus de la sous maman. Nous avons biso Mac la richesse tant que confrère nayo collègue na pe Moussala au bout de déjà actrice comédienne la fofolle nangai éviter déjà à ce qui passe qui pardon mais tout monde na kaya bande connaît ba artiste belé loko la ba CPT na ndenge la test à lobby na ndenge à se manifester qui tant que ne doit pas analyse na biso yo sera pour contre éviter le air que yoka qui dit Cameroun a nous mona qui en comment non les que tout le monde qui comment qui bango ba yo karaté ils a vraiment pas spé mawa voilà parce que premièrement non il y a Gabi na ons basa de na la richesse basa da ba umela batambola ba lia ba mbebele wana moi sa frère naye ce que ça qui a le bec que l'homme peut ma bébé bazan de qu'on va ko benga na privé pour aller no seulement babongo mais pour nga surtout qui na oyo vraiment la richesse à le baking il y a ko le baking ça le côté ça te nga déjà na le ba makambo depuis kala et c'est le ko bombaté et c'est le ko paste pour que ce soit battu ngako na lobaka ngo makambo ya lobelenga dana lobango déjà tongo et ko finga te asa ndeko na bino so moniki bino faut vous exemplaire tant bino bo manquer ce ko biso toza tosani na ndenga logique nesi ya Gabi oza déjà star oyebani ya Gabi yo mo zav ma star takanga na so komona tumba oyebani za bilo msusu kolinga to la vitesse ya yo lobango parce que pona yo mo ba respect pona yo et yo tombe que mutu msusu ya pe boya débordelo et que mabe que mal il faut raisonner que cabinet cosmétologique docteur Guilain le Bourgeois Zambé à l'opposo okoma ki na poso lokwa ya nyama lokola ya nkewa lokese to pengando docteur Guilain le Bourgeois azo zongi sa poso na o neti na film pour être très belle et naturelle fréquentez Guilain le Bourgeois. J'ai ma taille et ma peau, mon secret c'est Guilain le Bourgeois. J'ai de la peau Capador ta Guilain le Bourgeois ya boye basui wapi basero balinga cimenterie vanda ta ya kano ta ya android ta ya kilo wana osui wapi c'était Guilain le Bourgeois pour pouvoir à l'opposo pour vivre parce que pour les enfants besoin ils ont des place dans mon coin pour faire une benda beauté olingi benda benda beauté osala na po ya ba bébé osala vraiment taille bien. Trouvez-nous sur Boulevard Lumumba, sur arrêt Bethany, en face de la Roban à Massina sans fil. Irlande, plus 35, 38, 92, 31, 56, 48. Angola, plus 244, 93, 25, 59, 415. Cabinet cosmétologique Dr Guilain le Bourgeois. Une réponse potentielle à toutes les peaux malades. ça mutu na yo boyebi ke bosaba kati ma bebele wana vraiment sa frère na yo ba vitesse mususu makamususu foye ba fo bimo yo mo pe votala pour ça déjà star dès nga bonné na vandi boy tam su pour te dire la vérité non ça tam tout temps manqué parce que ça sort on a beaucoup de respect et en plus ça star mais na ndenga ya logique na ndenga makamunde so tambolo auto mona na miss et c'est pas histoire vrai oh la déjà ça lobby na ka lo bango awa artiste oh ba oui na loba ba to sala bango na bi ba tunyo sote na bi ba to sala bango na yaka ana mesa na vana to mama mamba fenzi na bi ke ni comme trick na bango na babenga moni époque na bango ba travailler ba juste ka ko boka bassin ba sa poto ba linga bango on se comprend te na pesa exemple na loba kango awa to lobi ke bango na bango ba linga na et c'est histoire et c'est le ko lokuta te na ye moko la richesse sana kata makambango ami longo te bango to basa bo saka bo poto poto sika moko mambo ko sa te et c'est vrai ke balinga na bango basala na bango na bango atoyebi ke ona na mobali na mona poto to mo sta mona poto mais suba yesa na mugabo bando linga na bango elo ka ba novelas ne totala ba série yo monte ke batona balinga na ba terre na pe balinga na bango et c'est so bino c'est le passe et c'est le capacité bozo sana ka ba bêtise ka bino na bino ndem ka ba stanga so totala na ba novelas balinga na pe ka bango na bango et ça problème nini
soka monique lo mo boyeke ye mo ka monique ah eloko yesa mabena ye mo pasa maka morata ye ngo bakela di mai le clash pe ya kota ba be wala te akota ngo zandenge na bango mais bato musupe okota ngo ya sans trace oso comprendre ngai na mona ngai loko ya mabe ya lobi na te pa makambo ya lobi ngai dana lo bango kala ese loko bomba te posu to lobi ke tobano pardon to tsaba kombo ba to tsaba ba couple za na place to maboka ba se bele mais na ba respect au tango te parce que ba bolingo ba sala wana ba to ba ngote po ba so ba bimana bomba na mbena bo mi balo bi ba bimana bomba na basina bango omoni par respect au lingo be ba relation ba to tu vois pas et je déranger plus ba artiste ba za ba neti ala et déranger ba vina bango mi bali na bango to za ba pote mi balo ba za na ba pote be ya basina ba te na lo bali kamboyo te ngai botala be misona ngai bo zongi sango makambula disesa lobinga na lobango da etongo na lobango mingu pa bines poemte ba ngatro mamba batama bo sikandeni po basi nyosa maboke bana mbena poto ba finyo sur internet bana mbena poto ba garçon so ya maboke bana basi na poto faut se comprendre mais to kotanga ba kombo na bango te place ba to ba to ko be sa relation na bango te mais so to bi ke oh to la vérité tumba to bi sa couple za to mona to ba fait glete et Nicola misu ba couple za te misu blo longa sa ba goûter laisser o dendo le kokei ba misu ba za na bango ba filmo ba léger o comprendre que yo mo so lo koloka mobile mo pas coucher na yo dis-moi yango so mona ke baninga na biso basi ba so be biso ba se fait na biso ba Carmen O2 on se comprendre mais biso so muta monyo be filmo be tatouage partout ba piercing amono sa moins sérieuse nzoka ngana ibandeni otambo na fina bon to akona bi la dicheza ba vine mo oya sala ka pala makam na ye mo kwa na lobi soka lobi na ye mo pela dicheza la kasa makambo alobi kasi parce que amoni que trop c'est trop ami longo lita mi tsaki pela ye mo bango to basala bêtise la sko pour ani ne so bango so yo yebi ke osala no makambo na te e solo pasite yango koketi na mona lomo be koketa comme na statine na vraiment félicitations koketi oza vraiment mutamaeli ngana moni eloko mabela dicheza lobi te pas mi longo ite na ye mo ko basala busalité wana na ye moko on se comprendre et c'est le comme vous le tout mon monde en sa famille tant que vous venez attaquer la richesse c'est comme si vous habitez sur la richesse mais contre la richesse dis-moi alors mille fois ça va exemplaire bon et le Kouana et un peu et déranger bah tu me sous Carmen ça peut pas cœur loba et ça un peu comme que on est biso balolé mon abiso so lobby et kenda kaka voilà bon le ça c'est lobby et logo peut être oyo et senga qui alors na motema na na kati na ye mais si c'était pas obligé à senga déjà pardon bali misaya déjà pardon c'est ça qui n'a pas artiste né tout le fait tout sungana na monde oyo et comme bêtise et comme trop ya Gabi aza sero asali makambo belé minene ba filme makambo belé ya Gabi aza mutu moko be fo ba mokili ba sambela kandeye ba lobela kandeye ba sala ke parce que c'est une grande star c'est ma star que na dingara mingi la grande star na ngato dingara mingi ba tu ba tika ko neto na kato tele ketu ndoto beta ka ba lisolo ba peshanga ya ba belle vi point to ko beta ngopona ya Gabi te nanga logique nyoso nezaka pona nini po bakabela ba biso tonde nini non ya Gabi mone to ba opeshanga madame tonani madame yanga moko Belleville la patron la million mais faut to lo bon pe na ya Gabi na nanga mabete ya Gabi pasa icône ya Gabi pasa makambo belé on se comprendre faut to na mo ba respect on est ngana ko manquer ya Gabi vraiment te na non ba respect na yi suna na façon lo ba na ba neni lo ba na yi voilà c'est ça bon ya Gabi si Dicheza c'est ton frère parce que peut être babilo rebellé ya Gabi peut-être comment on appelle ya Gabi va avoir compte à rendre si c'est bon ça la bongo si pas un problème tu bango bien voilà peut être touché ya Gabi aloba aloba o akoloba mais les artistes bolingo peut sa biso espace voilà bolingo peut sa biso place tant que malgré que je suis avec les artistes je suis d'abord journaliste journaliste c'est salingana sangana ba artiste wana nyonso ya peut tomboli eloko nanga au moins ya on a bien cause à parti pris ya mututé et la comédien moi je suis artiste je suis Kevin Panda l'équipe je suis parti pris ya mututé au lobela mutu moko boye non je suis toujours à Bakouk je suis toujours famille Libota je suis toujours dans pour batu nyonso voilà famille Libota est belle pour mutu moko te ke na telemi on a une logique to bima pour na batu wana te ça veut dire que tout le peu ko sungana parce que tant vous les artistes bien aux soana biso ba papa songi tant que biso ba journaliste tant que zo li kambwana et comme que les quechua lobi boy ya lo ba kaka panza ba artiste c'est ça que bino bino aux soana moi que bo so pas
place ya kolinga kota tant que bamso ba condamner la duchesse bamso linga kamba mo la dire ba kota la duchesse o ba linga juste mo ba kota la bateau ba condamner la duchesse pour que bo peser makam o pour linga so faire plaire te fallait pas bo faire bo ça ba émission voilà pour réellement bo protéger ba carrière na bino pour ba réputation na bino il fallait pas bo ça ba répéter pour je pense pas les artistes muso so mis zo ka bango danger dans la TV pour ba sujet o TV za ngo place ko samba ya Gabi ala tumba fallait changer le micro parce que c'est une sœur. Mais quand tu la catoté, na comprendre te battre parce que ça soit une makambo na réseau sociaux et puis sa solution et puis sa solution té. Réseau sociaux et puis sa solution té. Ya ngala la baki, fallait pas souka no bango na bango. Tant biso to ozwa, po biso to kina no mabe. Ndeti ngala boto la derrière Gabi komba tumba. Ngala komba no tumba batu nyonso na muto asangelo kwa ate. Ngaba nganzambe na respecta balwa l'état. En tout cas so to mona mama beto loba. Pona banga mutu te. Na ebisa bino ke bo sele biso musa malamu. Poto yakana bakiti to defanda mangam na bino. To yakate poto ba mangam na ma meo sala kawana. Bo yakate tete pour nous ça bo se pesa biso. Bo yakate tete pour bo sala ba mangam na bo sala wana. Non. Et bo sala calme mais bo sala poser parce que to sala musala o déjà lelo et ça biso ba valeur net singa déjà je suis dans la télé na ko de kana RTG. Yebisa nga chena munene. Chena munene ya mboka o il faut se protéger ba valeur na biso. Les artistes déjà za mutu moko boyebo comparer yete comparaison na dana mana jamais mutu mutaka l'époque na ye la richesse pas kangaka ndenge ansuluzo la pas kangaka c'est-à-dire que bon tu vas pas c'est pas olinga okena bango te kena ba genre wana ça quoi va se faire ça la biso nyonso c'est ça il faut te protéger ba artiste na biso bolinga bo beba te so bozo beba na bo faire so pont tenga pe mona besoin beba na papa so pont parce que poto démarrer kabilo Gabi chana c'est déjà za frère na yo bo staffa trop bo joie trop bo mona bino moto ya Nico pe mbaki Nico le bakata lobby déjà baki bon ba tu vas condamner les gens baki et zo sala mabele nani leke tsunga na kota na beno tilo kwa pasteur non kuna makabola fuma katikati bana batu na bango balingaka na monde internet balingana te bazana batu na bango balingaka pona nenga mabete faut beaucoup de respect on ba faire so ba lombe ba faire so masum beaucoup de respect tant au tableau a bongo ba faire nga Caleb to fani bo totali tangu bino bo sa makambo to moni ndeko na sali bongo na ndenge ya bien fallait bo benga ta téléphone la richesse pour nous sali lo a bongo o sali mabe so za yeta lo a bongo fait tout ça réunion pour sali mabe no kino na internet elingo za bongo bino bo pesi porte entre pourtant to démarrer muto banga bango azana te o makamba lo bien le coûter ça te on se comprendre pour to démarrer bino wana et ça banga solo so to na besoin de démarrer bino te parce que nous avons besoin de respect batu mususu bazali boso ba icône yango to zonga sima mais c'est pas vrai Assane de Konabino. La décision bango ba l'équipe ko ba binde comme na page la mama Jonathan tia ces images ba biso qui habite ces BST en sinala disi bo l'équipe lo lendo ko bana vraiment la poto bo zangi meto so la bango nyoso pe to ko telo lendo te pour mutazana ba immeuble azate vous comprendre bango tout ba ka ba Kinshasa to banga mutute mutola immeuble azate ba ka osaka ba de lui vous comprendre faut beaucoup de respect na la monité comme ba uti poto ya bisinga ke immeuble no to nga niveau monte de niveau azate le lendo on se ko sala ndeti ngala loba ansosela ngo leno te parce que na sola ne déjà bien na ebité lo lenda ngo suya ndenge nini pour ça la mutu lo lenda ndeni et contredire la maman page la maman oh na zo la vérité lo lenda ne ndenge nini ba ebi madame triple madame ya ba tu ya Christelle Mudimbi na belle ceux qui kuna mtaleko za te merci beaucoup ya Sandra Mudimbi madame la patronne na la mignon et ça makambo vrai pour ngai na ko ngana loba na banga ka mutu to la respecta mutu to ngo benga ke madame ça fait du cause à table fatu oza mapango oza na ba bijoux oza ba biloko ko tlombongo baneti ba rase top modèle basanga Mudimbi on se comprend to ba lobi ke patron ya patron ena ba famille musumo ena tant comme on va senga na dino tanga ba komona ba ba taba mbongo keke o pesa bango ba respect na tata ba mandala pour na la mona comme de mo ko ta ebisinga ke immeuble ya ye ba ka ba de lure nga constater ba ya ka ba de lure. En tout cas, beaucoup de respect. Bon, ranger ma caméra dans le monde bien. Pour souvent ranger en côté, bon, continuer. Tozana bino pour ton bang, bino soute toyo, cabino sonte. Parce que bino la bino boyo kana sonte. Et ça, le cambo le coûte, n'a pas connu froid, n'a pas tama boké, batama gag, biso tout, mi bay na poto. Tout ça, n'est-ce pas le Congo? Na mi balo ya internet, si bato tout, bana basipe na poto. Na loba ngo, to ça va goûter les sami bala bata poto. Bara la masse na bango na poto kuna. Bana babasi na moto l'exaraton. Na pesa bino devoir le 14 février. Na bi na ba fia maboke, na ba fia théâtre, ba bisa bi bal na mino to mona mutu. Na ba kon basalaka, ata moko na monaka. Na kolong na tam sous 4D. On se traîne avec la tolo na monate. Ça veut dire que bi mana mi bala bato. Likola ba bi mabino. On m'a mis sur internet to bi mabiso na bisote. Ko ba to basala monte to bi mana na. To bi mana na ni awa.
Mais bino kuna bosala mibale belé. C'est normal. Bon on point, ça bolingoti. Oh, master kutu tala na novelas. Ba terre parce que la film na novela ba bima bango na bango. Parce ni no bino boyo kawana. Ça veut dire boyo ke bo sablo mo bo soni. Bitumbaka bino ko wala ka mibali bino. Bozo ke sabatu soni. Ne ba ajo bosala ngo ba ajo ko wala mibali te. Bosala batu suba na 4 ba na 5 2 3. Osala bana na yo. Tout me disco il fallait ba vérité ba secret ba ke. Voilà, osala bana ba bengo mama. Yo mama tisiko ero osala kana base ya kindumba. Oyo ka mobala lekite ba goutele se ba belle perdue. Ba mi jouele. Non, mais c'était un bon tonton, ma famille qui est responsable. Non, bon, ça va, bon, là, mi balle. Bon, là, mi balle. Nous sommes là, pour les tolomo. Mais bon, azo est tolomo. Azo, bien, on calcule tolomo. Bon, sinon, on va finir. Bien, bon, comme il est mi colo. Bon, mi paie sa respect. Bon, ça, le magasin, bon, il y a malamu. Et ça, problème, ni n'est-ce pas, l'ennemi, quoi, qu'on fait, qui tolo, pour maman, bon, c'est la mission, maman, malamu. Merci pour te redéfendre Bino Bochanase les artistes à Tolinga Bino Mitolingi pe na maramna Bino oya moni sala ki moi passe bolimbi sa artiste na biso la duchesse ayena epé ba Bino il retirer pardon aye ngade ti Carmen odo na ma bête na za hypocrite ta sangil pardon abangi nan mais ba on so alobe lo ko moi ma bête na yemo pas na kata poto wana ko sangil la pardon par rapport à quoi dis-moi on sangil la pardon par rapport à quoi na yemo ko personne na busalité wala en tout cas, on a évité pour nous qui pardon quoi. N'est bien engagé pourquoi? Parce que là, il y a pas ça na casa béona. On sait que la pardon. Faut bien la tout que nous passe. C'est que qui bosse la makambona. Mais tous ça ba tout la mise na bateau tous mon busalité zo salama. Tolo ba comme problème. Ngana bo solo l'internet. Ngana lo ba vérité ngana ba ngam na respecter ba loi l'état. Faut tant monde na mama mabe ba tolo ba. Na yemo pas ça casa makambona. Voilà, tout pour dossier ba artiste na biso, tout pour dossier ba. Mais oui. Baza ba artiste minene ya mboka. Voilà. Tolingi beaucoup ça sous maillé les makasi parce que c'est la comparaison entre nada la dish. Non mutra l'époque na ye. C'est une époque na ye parce que mutra betinga les que tuni na zabu Carmen Odia na zaka na conquérate na jinanga na ndenge nanga. Ngai na lobi siko nous faut l'époque de Carmen Odia la fille papa moi Sinzambe. Bobima li boso nga ngane na kangina na internet nkolo. So boza likoto. Ami tuelete. Ngami tuele. Velo mo mi tuele. Si comme il doit être goûter c'était belle perdite ngana fa malza Carmen Odia la fille papa moi Sinzambe pese lengi nana nzota sirishi leke tukutala anobi talinga no sona loba no na tele manano nobi tala mutu so linga so tanga do finga nga fatala nga tano fi poale boy batatu je kei na sa classe t'as beaucoup de respect mon bain na pekse nga makambo ya nani beaucoup de respect ye yo la louve ba kato ba like me rezate nana bazara na kela ngo ke ya mal to so banga binote to so ba la mnoka juste ma vérité mais so peut-être na beso to so banga mbino bosala pour ni to sala ngote voilà pour ni to sala ngote pour ne ba respect na biso to za basi pour to ba to mi bomba ba sefe na biso un jour to robala pe to robota mobile pesa ta fier non vena moi signer ba tutu Carmen ngai mobile nga za fier nanga ngala sala mobile na presque 12 ans nana yo so que Carmen Odia azandu mesa no te Odia dumbate habité wana Odia te mais so que Carmen kuna loba bunda bi wana c'est Carmen Odia o comprendre ngazo nga te ngasa na sa délire na za mwasi na wanga no to so na sa délire nanga no beta ngo sous-sol en tout cas mutu po yebeza passe nga déjà mère nanga ibisaka ngo na vie pour ozala bien zala hypocrite na vie privée na yo donc nga na sa hypocrite ta massa na so to so na bango afinga nga hypocrite voilà na bomba mangam nanga moko po exposer pesa mate photo de la respect la bino to na besoin te que to be ba na bino ne ba comédien na biso nga be na côté déjà monde wana boluka ba bomba moto la le 17 za mutu na bino en tout cas ba sola ngo na ndenge moko ya bien pa kene malam po so ite malam te biso bozo pesa biso déjà po to ko ya mabe to ko bet net nga na za États-Unis ko be États-Unis de sala ya kanga monde net nga Carmen Odia na za États-Unis na sa bino en tout cas so ba continuer na za wana merci na ba abonné tout ya Congo Liziba TV merci na ba partenaire lokola papa pour le Fiki pour notre sponsor FBT l'agence FBT Misalande maman Nathalie Fiki pour motema papa pour le Fiki pour ba abonné tout bolinga Kevin pas de la question nga pena linga bino boko toujours kota la kamini na biso émission na biso Jonathan Dario aza toujours na sima caméra ben ça fait déjà presque un mois les lots toza pour na maman chaque oyo atikaki biso éviter toninga ota la image moko wana et tozonga juste après tant que comédienne tant que chroniqueuse tant que la fofolle ori kolobani na image et tozonga juste après ba vérité
donc na ba Gabriel bakomi koleka kofinga. Gabriel c'est qui na famille oyo biso toza batete la Gabriel mtoko lobate bat ba mona etanga utaka kisanganya ya bato bazala ba photo na ye ya choko total âge otombo loboko bozelenga papa tentir toza pe ba responsable bango ba na ba théâtre ya kilelo ya kipit hein tellement bazo kende bazo sukola bazo sala nini ba comme na ba trafic d'influence maman Olive ba mon pe maman na biso Denise ayale ba pesi mukongo ba kimi et comme si maman na bambeli aminu mibale bambeli aminu mibale maman o ba sali Olive ne ba kimba ko kimaka yo un jour baza batute pe na cesse bazonga ka kuna bakenda ko zwa mbongo baliaka ko boni boninga ni défi bo sala ki pit na mino bo mesana ko bimana bana mike pour garder ba personnalité pour la bana ya mikolo bo bomba bana bino bozo bo bomba ba âge bokuma bana ba 80 soki boko yate biso pe to na tina ya binote o bozo ke saba ki nduma na Chine na Luanda bo sala ba porno bozo leka bozo fingana inga shaba stewa toza même famille bolia bolela biso ya kosakana te to laksa bino ke toza na social ndeko na biso to kundaye boye lisusu na bokul boye ko bolie bato balia mbongo papa wemba biso to kanga maboko ba vina bango ezande ni lelo papa mbazaki chef coutumier bambongo wane sala bango bien te be chèque sala mela bango est-ce bako sosola te boye suna o ya Jacques Touro mis na biso ka winner to timbeli tu de miyibi bino batata kala ba mama kala na ba pit na bino ba bimi lelo bo so organisa ba vérité. Voilà, autre qu'on a image la fille a gang a finga ba artiste a finga. Na bien fille yo, na bien mutosene mi aza konikes. A konikes. Aza sali wana. Pense le côté ina yeba. Ba konikes te. Premièrement non bino ne boza wana. Mama chaka sale tozo donc songo ba image ngo. Ay bando yo sa tozo na besoin ke ngana kufa po famille ngwa liambongo wana. Nana besoin famille ngwa liambongo wana te. Bino ba ko profiter ba mona matanga comme road. Et ba comme ça road. Moi ça ndumba. Déjà ba sisi kuna nosome mama chaka ba limu so tebite la bokundai. Bino na pesi bino ba permission ba fungola ba mbanga na bino ba makambo wana. Ok, ko finga ya Gabi. Na personne permission. Déjà bon 20 000. Bon limu so sous combien? Ça c'est sommelier da saké kitoko, a sommi pe da libulu. So bino bo limu bénéficier na mbanga mama chaka bo zo. Nyesa bino ke moni mbanga mama chaka. Bino so bo lianga bo zika. Ngana o fenu de père et de mère. Boni boeko, bino ko ba konikes. Bo ko so ka caméra li bo so me po boloba. Yo ko finga ya Gabi yo za nani? Yo, osanan, ikola mama chaka patiki mwana te. Mama chaka ko na suka auto avant na studio lo ko nga Carmen, o de tam studio ngeza kitoko. Hein? Tu imagines? Mutra ndeko la mina no futa na studio. Aboni boeko, so tla mo bande ndo fone tonga midi pour ko ko pese Serge Jonate. Ba pese bino mama pa ko yate. Mama za ngoma. Ako yate. So ki bino bo zela mbongo ya mama etala. Do. Ba ngako tu pa nga bo vote ta matanga na 2050. Pas sili na deuxième partie. Qui 2050 muto occupé nga tatu ko benga la ba comédien. Atishaka kongo ela yo kama. Azanani ye mutotangi kombwana. Azanani. Il est qui? Asala nini na mokilo yo. Yasalo kama fina suba sakariba baba se rushia. O biso tout ozo idéologie. O ngamwana na zo idéologie ya koloba. Ba vérité na sana bat nga mi bale ba idole nanga. Noela madinga je te sali elle nga na idole Noela madinga vérité vérité. Na idole sakariba baba se rushia. Ya c'est le côté, ya taka ba trouble. Yataka ba trouble. Psychologie c'est pas ça biso. Bobo biso matanga na pona nini. Koko finga ya Gabi. Ba ko finga ya Gabi nini? Yo ya Gabi yeba ni koleka yo. Yo za na le côté ya Gabi yeba ni koleka yo. Soko meki téléphone mama chako. So ba meki na ya Gabi To so ba meki ni sura batamaboke. Na vande la bino. O si sa bo lukani. Mo si da 20 000. Bo lui ko combien? Seke ezali boule ezali. Vela nga sese mto tika théâtre na défaut. Yo zo seke no. Moni boy. Bo li bosu lo pango na mama chako. Ya mo ka sakino lokote lo kwanga na vandi boy. Likola nga zatande ba 2 chambres salon 3 chambres te avant na studio lo kwanga Carmen Odia. Likola nga ku studio nga za kitoko. Aboni boy ko. Poni mo so to lo ba vérité mo so. Comme les boy te taliban. Et tu na bien. Soki mama chako fete ba nga mo na ba comédie kuna. Ba nga mo na bango. Est-ce que boyeba ni? Boyeba ni. Si ça qui mama chako tika ta mo na to ngata to comprendre. To zombo nga to sombela mo na telo pont to meme poto. Mama chako veni kolo mo na te. Bino ba ni mo bénéficier na mama chako bimela bango. Mama chako bimela bango. Mama chako bimela bango. Na la kelibino. Mama chako ko bimela bino. Yo mama ni. So mama chako ko te ko na mo na te na nga ngoyeba. Ba ko zoali susu saka wapi. Mama chako tana la kitala. Nga mo le tike na beleli. Mama chako bimela bango mama chako. Bimela bango na
ye yo kozwa vite bino mpe bakozwa su mbongo te pa mama 20 millions na bozwaki ekoki likolo ngo mokomi komilakisa bino bozomimona mama ni yo so mama shaka bimelaki yo te abimana tata te ngo sukabe yo nango sana esili bakozwaka o lisu te bakomede baboyi yo banabebalaka banabongisaka jamais amukama te zata muloba juste ba vérité bino loko kofinga ya gabi tosikeli bino matanga wana mama shako bimela bango mama shako nakola mama shako bimela bango mama bimela bango mama mama shako mama mama shako nelisinga su mama nanga mama shako bimela bango nana kopinga bashako nga moto nakubelaki mama nazangaki nanga moto akosunga nga nala mama shako nelisinga mama mama shako mama bimela bango mama bimela bango mama bimela bango C'est bon. C'est bon quand même. Merci. Oh. Merci beaucoup. Vous finga ba artiste, ba fingi président Lombe, chaque chaque Congo nini. Beta chaque Congo. Viens mi pesa respect vieux. Viens mi pesa respect so pesa respect vieux. Na tumba lo kwa mutu. Viens mi pesa respect na zo biso. Viens mi pesa. Merci d'abonner à Congo Liziba TV. Merci d'avoir battu la radio. On a fait aussi Belinda Red. Belinda Red, ma copine Azoé Biloko. Merci beaucoup, ma copine Azoé Biloko. Ça linga bien. Merci. Quelques messages et la dédicace à Batou, aux stressés. Virginie Manganga, Virginie n'a plus sur Mbote Biscozali, je te salue là où tu es. Batama Boki, pardon, le bébé. Merci, abonné. Jonathan, tu m'as aidé à la caméra. Batotou, Bolingi, Batounios. Tu dis, abonné tout continue au Lingabiso. Dani, je te salue, Dani Nalingako tellement vraiment trop. Love and Nash. Love and Super Nash, les États-Unis, ma chérie. Je te salue, Nalingako vraiment. Oh, ma chérie, I love you, ma chérie. Call me. Oui, call me. You take it bien. Yeah, ma chérie. Call me, hein. Call me. Manchek, call me. Mon numéro c'est 89 72 82 408 00 243 89 72 82 408. Ma fille s'appelle moi s'il te plaît. J'ai besoin de parler avec toi, ma chérie. Je sais que moi je t'aime beaucoup. Bye. Congo Liziba TV. Pour plus d'actualités, abonnez-vous.